Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Zana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge ya magazine c'est fait. Ici quand nous magazine c'est fait couture topesi mbote. Topesi mbote yo mutozui temps na yo, ozui minute na yo, ozui seconde na yo. Ya ko ya kabiso pe ya kolanda biso chaque fois que tolobaka toyaka po ete 2 Chroniques 20 oyo lobini ni pasteur Josué. Bomi pesa na nzambe tata boko zwa makasi. Bomi pesa na basakoli na ye okolonga. Pasteur Josué na pesi mbote. Mbote mama Sophia, mbote na bala nyonso ya mission c'est fait. Mbote na nzambe monene ya mosakoli Emmanuel Dodi. Pasteur Josué le lot aux abisso mon côté na plateau. Oui maman Sophia. Magazine c'est fait ça magazine to yaka kotatola. Au bateau ba mona le boko na nzambe tata à travers prophète messager Emmanuel Dodi. Oui maman Sophia lelo décor est supplanté pour na magazine c'est fait. Bon permettre na moi kanda muke parce que musala ya munguna. Hein? Oui je salue musala ya munguna. Maman Sophia moni témoignage c'est fait en ce magazine à témoignage. Témoignage ils ont 2 rôles. Rôle la liboso za ko kumisa nzambe oya sali ndenge prophète alobaka muto zana banyongo ya nzambe. Ozomona muto yo abiki azana nyongo envers nzambe faut témoigner et deuxième rôle les ali ezana bato bazana même situation que yé. Ceux qui aza mobile ezana bazo bela koleka kutuye. Na nzela ya témoignage bato wana bayo kambela baya po babika pe lokol. Siko tongo moni mutazo abandi ko telemela musala wana to moni ke musala mungone bandi place wana. Yawala topesi pasteur Gédéon Sekaniel Chamala mbote. Mbote mama Sophia et mbote na balani nyonso ya magazine c'est fait. Boya mbabiso na bolingo, boya mbabiso na esengo pe na mitema na bino na bandako na bino. Merci beaucoup. Merci Tozana mama Ebe topesi mbote. Mbote mama Sophia. Bote balani na biso nyonso ya c'est fait. Bote parce que lobby est déjà c'est fait pour l'enseignement. Merci mingi. To pesi micro et pas ya Sandra Lina to pesi mbote to yambi osusu na magazine c'est fait. Bote mama Sophia na pesi ba bien sur la franchise son bote mon prophète Emmanuel Dodi. Nous donner son message de la vérité pour c'était. Merci beaucoup. Les lots to yambi basali. Toyambi témoin te. Pour la nini toyambi basali po tolandi na chaîne moko YouTube oyo journaliste Alain Alimasi Alimia ce qui Alain Alimia alobi ayambi prophète moko prophète ngo kombo na ye Ezekias Mbuku. Ezekias Mbuku alobi ete aye ko dénoncer misala ya mabe ya prophète messager Emmanuel Dodi. Misala oyoyo elekaka na nzela ya c'est fait. Ya ba témoignage. Ya ngwana nde biso toye lelo na yambi bino nyonso poto lobela dossier wana. Takanisi bolandaki yango elekaki na ba télévision, n'est-ce pas? Elekaki na ba chaîne YouTube, tout le monde tolandaki yango. Yango ba question na ngezali alobi mingi. Alobi question liboso ezali kotuna po alobi ete prophète messager Emmanuel Dodi azali faux. Azaya lokuta. Wana na bandina pasteur Josué Simalaros. Donc il n'est pas pasteur Gédéon. Prophète messager Emmanuel Dodi azali faux. Azaya solote. Maman Sophia ezali haine
hein haine ozo ko animer ba pasteur parce que na makambo nyonso ya lobi wana azoko ko prouver fausseté te ozomona azaka ko tâtonner. Prophète Emmanuel dit d'abord nanu azote ya salut ezana mutu ate salut te lokola prophète Emmanuel dit et salut nyonso ya solo ezalaka accompagné na bilembo na bikamuseli. Bible lobi Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Ce qui est nazo baza prophète et que dit kamuseli makate c'est lui. Il fallait peut-être tant azolo bana approuver ata kamuseli moko o ya sala. Ozomona azon bien un prophète. C'est trop grave. Azon bien un prophète. Na émission yo ça sali wana. Il y a pas le bi azaf prophète, mais prophète messager Emmanuel dit azali faux prophète. Azali imposteur. D'abord on a mutu même verset biblique. To comprendre tant l'année émission na que bazo tindele ya rotinda. Ermo Galate 5, Ermo Galate 6, Ermo Galate 5, Ermo Galate 6. So yé mo gonde approuver na fausseté na parce que un prophète il faut na maîtriser dans l'écriture. Ozomona ke batindele verset moko boy ake Galate 5, Ermo Galate 6. Ozomona fausseté na no yé. Et la deuxième chose, aye même pas côté la Bible. Parce que ba version ya pesi wana o ya lobi eza ya ngote. Azo ke domona keza mutu ba cheka malobana na munoko atie animé de la haine yango zomona maman Sophia toye a pona ko défendre émission c'est fait parce que oza musala ya munguna bazo empêcher des milliers et des milliers de personnes au fuba bika zomona. OK. Merci beaucoup maman Sophia. Naké pas pasteur Gédéon Chamala. Prophète Ézéchias a lobby était dans 4 églises universelles pentecôtistes charismatiques, tout ça a culte à personnalité. Tout ça a culte à personnalité. Donc, au lieu de s'embêler Nzambe Tata, tout ça ka Emmanuel Dodi. Oui, maman Sophia Naye, qu'on répondre, hein, et pas il y a soi-disant prophète Ézéchiel, parce que il n'a même pas la qualité d'un prophète, parce que lui-même il ne sait pas un prophète c'est qui. Prophète d'abord Azanan. Ce qui a mis Bengaza prophète Ranaye parce que il y a sorte de prophètes. Parmi les sortes de prophètes, il y a les prophètes porte-don, il y a les prophètes ministères, il y a oyo baza animé na esprit à prophète. Tolongo wana ba sorte à prophète, tozana ba catégorie à prophète, il y en a au moins 5 catégories. Parmi les 5 catégories de prophètes, il y a les prophètes messagers. Il y a les prophètes fils, il y a les prophètes révélateurs. Maintenant, parmi ma catégorie de prophètes, on a mis bengi prophète. Azan la catégorie nini. Parce que le prophète Emmanuel Dodi, lui, c'est un prophète messager et révélateur. Catégorie na yebani. Quand on dit un prophète messager, c'est lui qui amène un message. Oh mona. Prophète messager, Azam memi message. Message nini prophète Emmanuel Dodi a memé le message de la vérité, la bonne nouvelle de paix. Et tokuti yango za na Bible na Éphésiens chapitre 2 verset 12 jusqu'à 14 dans la version française courant tanga wana bazolo bela vous avez écrit au message de la vérité, la bonne nouvelle de paix. Voilà où ezotali que prophète Emmanuel Dodi mission yenango, il vient prêcher le salut, la résurrection des morts et la vie éternelle. D'abord, prophète aïe côté à miracle té. Prophète Emmanuel Dodi aïe côté à miracle té. Miracle ezande babonis. Ezande bilembo. Ou eza ko accompagner musala ya salut. Ou prophète Emmanuel Dodi azo sala. Parce que Bible lobi que na Hébreux chapitre 2 verset 3. Dieu appuya leur témoignage par les signes, les prodiges et les miracles. Et ce qu'on na Luc chapitre 7 verset 16. Parce que nous parlons avec les Écritures. Yabiso Ezaïa li kukumante. Yabiso Ezaïa kotatone te lokola soi-disant prophète Ézéchiel wan. Bazoti ndele ba verset. Yabiso Eza na kati parce que prophète c'est un parolier. C'est un porte-parole de Dieu au milieu de son peuple. Et biso bana ya prophète Emmanuel Dodi, prophète d'abord Azali Loba. Prophète Azali d'abord miracle était c'est Azali Loba. Voilà pourquoi prophète a un message ya solo. Oezo sikola batu, oezo mabatu na changement na mbongwana. Maintenant ba miracle, ba prodige, ba signe zakaka conséquence.
il y a Moussala prophète azosala et lobiko et sengeli les accompagner s'il est le vrai prophète qui prêche le salut, la résurrection des morts et la vie éternelle. Il faut babonis to bengi yango matabisi babonis parce que la Bible est lobby croit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Les miracles accompagnent les croyants. Donc, les miracles zoya après Mutuso qui andimeli, azuli batisi, les miracles les accompagner. Et les prophètes ne commencent pas avec les miracles, c'est faux. Biloko azolo bawana azata na base de mon côté. Prophète Moussala yé ko sala prophète Emmanuel de mokili mobimbezane d'accord. Ateaka salut et résurrection des morts et vie éternelle. Ce qui m'ouandimeli d'abord message que la belle confession de foi des prophètes à ressembler des miracles salami. Alors oyo alobi eza culte à personnalité c'est faux. Qu'est-ce qu'il appelle le culte? D'ailleurs ngana appelle ça cours. Yoka ala nanga soi-disant prophète Ézéchiel wana. Ngai mwana prophète Emmanuel donne ngina appelle ça cours. Il ne sait même pas définir qu'est-ce qu'il appelle un culte. Le culte, messieurs, l'andabiso. Le culte, c'est un ensemble. Et ça, ensemble, il y a un honneur, il y a un hommage, il y a une louange, il y a une gloire, il y a une donnée rendue à un être suprême qui s'appelle Dieu le Père. Culte, ça, ensemble, il y a un honneur, une louange, qu'on rend à un homme. Non. Parce que ce que le bien est culte à personnalité. Nous les affranchis, nous ne prions pas au nom d'Emmanuel Dodi. To sambela na kombe Emmanuel Dodi te. To adore kana kombe Emmanuel Dodi te. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Et nous croyons en Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Où est le culte? Il y a personnalité. To adore kana kombe Emmanuel Dodi te. To sambela na kombe Emmanuel Dodi te. Emmanuel Dodi, parce qu'il est le vrai prophète, il nous a enseigné qu'il était ensemble, il y a une louange, une adoration, on ne rendre pas en Zambé, tata. Ozomona, il pas en Zambé, tata. Lui-même, il ne connaît même pas ce qu'est le culte. Oyo ye azo sala wana ba pesi mbongo batindi ye aya koloba biloko lokuta nde azo sala ba culte personnalité na batwana parce que biso tozo kumisaka ka misala ya Nzambe. Oyo zo sala makolekela prophète Emmanuel Dodi parce que Nzamba sala kana mutu. Ah oui, Dieu travaille avec un homme depuis l'histoire il y a Bible ndenge banda du temps de Jésus jusqu'à ce temps. Dieu travaille toujours avec un homme. Luc 7 verset 16. La Bible dit un grand prophète est à Paris et Dieu a visité son peuple. Bible le dit que un grand Dieu est à Paris. Bible le dit mon côté. Bible le dit que un grand prophète est à Paris et Dieu a visité son peuple. C'est que Dieu visite que par la présence d'un prophète. Voilà pourquoi le prophète Emmanuel, il est le vrai prophète messager parce qu'il a un message. Où il y a convaincre l'ango mokili mobimba. Soko landi prophète vino yokotika la ndenge mokote. Non, toye ko répondre c'est un imposteur, c'est monsieur là. Balobi kutu na ninaye. Alobi ke ba miracle za lokuta. Entre-temps toyoka déjà maman aimé alobi ke azwa miracle na cancer ya libele. Donc il y a le miracle à ça la keza il y a lokuta ya ko bamba bamba. Yoka na ba bisireke. Awa ndenge biso nyo Stofani na plateau na magazine c'est fait. Mutu moko na moko azana miracle Emmanuel Dodi kati na ye. Soki alobi ya pipina, soki alobi ya batu musu eza lokuta, aya ko contester anga. Même moi qui te parle, j'ai reçu autant de miracles par le prophète Emmanuel Dodi. Mutu nyonso ndenge afande waza sujet ya miracle. Le premier miracle c'est le salut. Ah oui. Qu'est-ce que tu appelles le miracle, monsieur? Le premier miracle c'est le salut. Oh, le prophète azotea. Et le deuxième miracle, ne mutakobi kana cancer, abiki na boye ngai nazana ba autant de miracles na biki koleka la prophète Emmanuel Dodi. Ceux qui ont contesté ya pipina, ont contesté ya mokili mobimba te parce que mokili mobimba awa na libanda ya moka, il y a autant de miracles et surtout que miracle nyonso prophète Emmanuel Dodi azo sala parce que nzamba sala kana mutu. Azo sala koleka la prophète Emmanuel Dodi, batu nyonso wana baza présent. Ezama qui on a te na ba église msunde bakenda kolokota ka batu bazopesa bango mbongo
bazoyebisa bango baloba ke boye na boye batu nyonso oyo babiki na miracle ya solo kolekela prophète Emmanuel Dodi baza présent dans l'église et vie na bango eza transformé. Pasteur Gédéon Chamala nazonge ina mama aimé prophète wana alobi ete ba miracle eza ba miracle ya montage. Donc mais entre temps yo za parmi batu oyo baleka na loboko ya prophète messager Emmanuel Dodi ozaka na cancer ya libele. Yo pe cancer ya libele eza pe ya lokuta eza ba miracle ya lokuta ba guérison ya lokuta. Merci mingi Mama Sophia. Na sérieux ngana kobenga na ngai prophète pour na boko sumuka na eloko oyo ngana yebite eloko mutu amemi na yebite na bandi ko sumuka po nango. Mais so pasteur sokina parce que asa même pas na niveau ya ba pasteur na biso tout ça na bango. Mama Sophia biso toza ya kotelema biso nyonso ndenge pasteur Chamala lobi mutu nyonso oyo atémoina na ministère ya ba franchi ezala na poto ezala awa okomona eboye tokenda na yolo te tokenda ekozwa bato bapesi bango ba $20 nde baya kotémoigner miracle ngai nabika na cancer ya libele na cancer ya libele ngai nabika ngai oyo nabika na cancer ya libele ndenge pasteur Chamala lobi biso nyonso awa tozana ba sefe na biso lobiko ya malamu nanu ngai esika na uta Mama Sophia bambula ebele batika kolakisanga salite ya liboso na ka baptiser te lobiko ngai nde nazaka fouille ya prophète Emmanuel Dodi balakisanga salite na ki baptiser te na ndimena na Yesu lokola kaka ndenge bino bozolo bawana Jésus comme tangu na ye à ma grande surprise na Monique nandimela ki mabe il faut nandimela malamu tokende na nous place Romain ezali Romain 10 9 fois 10 place okomona place kondima ezali comme ezate mais bino na yo soi-disant ti lelo ozo tsuki sabatu na okana Yesu lokola indima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi parce que Mama Sophia kondimela lokola wana eza lokola na moni yo Mama Sophia na moni prof Joël na mona kaka bonabi muto lokola ancien Joël neti yete est-ce que wana pena lobiko ekovanda te lobiko ya malamu miracle ya malamu eza lobiko sali oyo prophète Emmanuel ayeko memela biso na kati ya sali wana nde ba bonisi nyonso otozwi ya ba maladi ya biloko tozana ngo toyeko découvrir biloko ebele na si mutu atindi yo a lobeli yo malamu te ndeko alobeli yo malamu te parce que ndengo oza wana nayebi kolanda biso chaque jour avant yo kene koteya faut landa prophète Emmanuel alobi nini yo ozwi mate oke koteya ozoteya yango mabe biso nde toza toya bafui toyeba ba fête te yo moko na ndengo zawana omitali penza otali embala mbale otali na basali toza na bango est-ce que match penza ezali ou comparaison ezali po mata vraiment et pas prophète Emmanuel Dodi mama aimé na baluki kotoyo na tuna nanu prof Joël Kanda azali moko na ba ancien ayeko rejoindre biso na kati ya plateau pour pasteur Josué Kakima à se déplacer à Kembangu pour toza na kati ya fête ya tabernacle. Oui, Maman Sophia, merci. Accueilli ko préparer tabernacle na ngina zongela prof Joël na pesi ombote. Prof Joël tozo lobela tozo sala droit ya réponse. Il y a émission moko le kaki na chaîne oyo lobi ke pasteur prophète ou pasteur Ezekias Mbuku bayamba ki pas journaliste moko Alain Alimia alobi ete ko dénoncer misala ya mabe ya prophète messager Emmanuel Dodi. Ndi alobi ba prophète messager Emmanuel Dodi azara na Kodia akendaka ba Congo. Aza mutu ya Congo central. Bino batu bovandi na ye belé liboso baloba kazali étranger elongwe ki étranger et comme sikoyo ke azali na Kodia. Kodia wana eza nini? Merci beaucoup maman journaliste. Réponse à kopesa na prétendu prophète Ezekias Mbuku. Ezekias Mbuku ayebi nzambe te, ayebi loba na nzambe te, ayebi musala na nzambe te. Ésaïe 61 verset 1 à 3 ezoloba na biso. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles. Mbuku nan ayoka bonne nouvelle te, Mbuku n'est pas sauvé. Mbuku n'est pas délivré, Mbuku n'est pas béni. Oyo Mbuku azobanga lelo Kodia, c'est parce que ayebi musala na nzambe te.
Moussala Nanzambe Zali Akobiki Samutu, sauver les âmes. Emmanuel Dodi est biblique et dans la Bible son ministère. Ésaïe 52, 7. C'est lui le messager qui vient révéler la bonne nouvelle au Mbuku Azoloba sans comprendre. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer des bonnes nouvelles. Tant que nous avons sa bonne nouvelle, il faut babeli, babika, bakangami, bakangwama. Version à Jésus-Christ à répondre à Jean-Baptiste. Batuni Jean Yesu, ezali yo masia to monsieur sengakeya. Jean-Baptiste ali bokende koloba na Jean. Babeli bazobika, bakangi bazokangwama. La bonne nouvelle est prêchée. Moukou nano te ya bonne nouvelle te pour ayebi angote. C'est normal à critiquer Manuel Dodi par haine, par jalousie, par ignorance. C'est lui que Dieu a établi en ces temps. Pour la communauté Nakatia sali total et parfait. Batoba Bika, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Il y a une guérison, miracle. Mouko azoko kangote parce que azali habilité ta kobiki sate. Bible lobby. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. Moukou andimela na nute yango miracle landaka ete. Mais quand azala Jésus comme bapesi ye kombo ya prophète. Nazolo ba bien bapesi ye kombo ya prophète. Ézéchias Mboukou aza prophète te. Ce qui Ézéchias Mboukou azala ki prophète et fala ki Deutéronome 18 et koksamana 4 na vie na ye. Mboukou Ézéchias tanga acte 7:37 ezaya yote. Acte 7:37 lobi Moïse a lobi na patou. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Prophète Obalobi na acte 7:37 c'est Emmanuel Dodi. Tangu ya yende aye ko révéler batunzambe ya solo eza Jovate eza Jésus-Christ. Yende aye ko révéler ya solo ndenge batu bakobika. Mbuku akoye ko tangisa batu lisumu te parce que il est né dans le péché, il vit dans le péché. Mais quand Dodi arrive, aye ko révéler le salut total et parfait, aye ko révéler lisumu ezali nini et utawapi et comment quitter le péché pour avoir la vie éternelle, Maman Sophia. Pasteur Gédéon, il paraît qu'il y a une boîte de nuit dans le prophète messager Emmanuel Dodi. Ah, vous allez sentir. Donc, il y a une boîte de nuit dans mon écoute. Maman Sandra Lee Nazali Awa, Azalaka ex-danseuse. Na invité ceux qui na ba boîte de nuit en go yepé amo beaucoup tanara kuna bilotu na prophète messager Emmanuel Dodi. Pour le ver que na ba boîte de nuit à Melara Masanga fort. Prophète Emmanuel Dodi. Boîte de nuit. Prophète Emmanuel Dodi. Boîte de nuit. Mission azana ngo ya yé côté ya bat masum. Ayepé ko condamner masum. Ozomona, ce qui fait que ba pasteur rebelle même ndekoana et soi-disant prophète Mboukou. Lui-même il est dans le péché. En d'autres termes, les abizaleli oyo ya musala oyo ya moko asalaka. Ezotalisaka ke ndevi na ye, ndevi ya soi-disant prophète Mboukou, vi na ye za ba boîte. Ndenge vi na ye za ba boîte de nuit, vi na ye za ya masumu, ne azolinga kopakola batu masumu wana. Il n'y a pas un homme de Dieu qui condamne les péchés comme le prophète Emmanuel Dodi. Il n'y a pas un homme de Dieu qui incarne la sainteté comme Emmanuel Dodi Azate. Tozata na ta wana te ke okende de gauche, tozata na ta wana te. Aya na soki aza mwana, soki aza mobali, aya na ba preuve. Aya na ba preuve wana eza bilobela parce que azangi ya koloba. En d'autres termes, ne vi na bango parce qu'il est le faux yende vi na ye yango wana ya baboite de nuit parce que yo kotanga neni ni oza mosali ya nzambe. Oye na plateau, oba na kotanga beloka boîte de nuit. Boîte de nuit yeko sala nini parlons du salut. Il doit bien dénoncer misala mabe. Ye aza kuna na poto kuna soki kuna azali soki wapi. Maintenant boîte de nuit oye akutana kina biso ou bien akutana na prophète eza ya ndoto na ye ya makanisi na ye ou bien liboma za nango na mutu na ye. Je ne vois pas boîte de nuit à kolobela makambo boîte de nuit. Prophète Emmanuel Dodi musala na ye aye konde kobiki sabatu. Na ba oyo bazalaki lobi na masumu. To mona même Sandra Lina Zawana aza mieux placé ya ko répondre parce que azaki na monde wana. Yangonde na balukeli ona no Sandra Lina yo kota ba boîte de nuit yo kota ba oye ba forme ba tonga ba boîte de nuit. Oye ba démarche na bango.
mais exact que au moins on a rappelé prophète messager na Emmanuel Dodi akenda boîte de nuit est-ce que yo peut moko kota kuna ngamo kutu sandali na ndena nzabo e banda na longwa BCBG na longwa quartier latin ndena nzabo na okende 3 ans na église ngamo kono sandali na soko tuna ba boîte ba mona ngate soko tuna na ba bantanga ba mona ngate soko tuna na ba fête ba mona ngate soko tuna na ba camarade ba mona ngate soko tuna ngai o sandata na nzela oke bato bakoma bato batika na masumu na zalarate po awa ngane na nzabo Ezekiel wana yebi bien ayebi bien ndenga zabwe abinga ngana ba video Alexandra ba sex na ye Alexandra makambu nyonso ndenge zabwe professeur Emmanuel Dodi aza motinda mopona miatango lelo ngai moko na zabwe ba pasteur ebele so ba pakoti na Facebook nanga ba pasteur ebele datina de ba pakoti na Facebook nanga ba mona ba pasteur ya minene nyonso nyonso ba ko tantenga na isa ba onke prophète Emmanuel Dodi ayela biso message de la vérité ayela biso message na lité ya sali ya memi biso sali to tika kindumba ngamo preuve la puis to na biki na mbasu na memi leki nanga o akoma kiliboma ba rumombeyebi ba témoignage na biso eza oke mutu ata Ezekiel wana zoloba po azana ekobo azana kindumba azana masumu ainga pakola biso oyo oya salaka ayango koma ko bina pamba alobi ngana koma ko bina pamba ayebi ayebi te côté prophète Emmanuel Dodi azwanga prophète Emmanuel déjà zwanga na libulu na kufaka nzambe na ya sekwisanga nde na ya kaka bonatika na 1 seconde ya okufa bat bayebi ne na koma bat batolanga moderne nyonso na koma âge na ngai bat bakama onde na zongi sikolo ba esando zalaka kitoko na ya kana elongi ya 89 ans maintenant na kokisa ta nani 41 ans te prophète Emmanuel Dodi nzambe na régénérer ngazong singa sika yango moni ba pasteur ebele bazondi mateke muto akosala miracle quoi Jésus Christ le Seigneur na le Dieu le véritable Dieu pour ba mona miracle na kala et pas prophète Emmanuel et prophète pour Simon Kimbangu bayo mona ki on pas Jésus Christ le véritable Dieu yem ta sala ba miracle bongo mais ça fait longtemps bat balakisi batu Jésus comme kontimina nzambe lokola kingani bazana message te bazana connaissance te bazana eloko prophète Emmanuel de la elibisote yango moni bango basosa ba vertige banini ya soki na bineli nzambe lelo yo koma bibina bina nyoso ko bina obongo obika te nazo bina po prophète kota akene ko zulangai kota akene ko zulangai il faut na bina na nzambe ko lekane na bina na mokili po eloko na sala na mokili pourquoi na bina na nzambe ko lekate o na sala na mokili po bato na dorai na mokili bato na bina na mokili ba memanga monda te bato na sala na bango baluka liwana nga mais ko poussa na ba franchi prophète Emmanuel Dodi nzambe na pesinga deuxième vie na zonga po bat ba sepe na sando ba mona boy naza témoignage vivant ya leki na nga moko ba rumu mobimba so le na kota kalke miko na ba rumu mobimba ba ko betelo miracle ya prophète Emmanuel Dodi donc Ezekiel wana mama Sophia ayebi miracle te andenga za boy ata ndinji ya famille na bango abikisa te mpuko famille na bango bisate ya kacha bisate église bat basala te ya kana plateau aluka kama bonza ya mabonza ayebi kote ya batte batika masumu mais prophète Emmanuel Dodi sanga sanda tike kobo po ngamo na ya na fina prophète Emmanuel Misu ata ba 10 fois 7 fois ba vanisa réunion de papa tchabana sa ba vanisa biso réunion ba pasteur so ba bengana nga non na mona te pasteur sala kobo na église ba bengani biso ba bengana bato e kobo donc ayebi prophète Emmanuel Dodi te atika Ezekiel tika po soki o laksi ba preuve ya prophète Emmanuel Dodi te o akenda ka ba boîte o akenda baba kongo ba nini ngai na obimisa preuve ya mutakala nao oh la na baluki côté pas ya prof Joël c'est que prophète Ézéchias Mbuku azoko ça le prophète Ézéchias Mbuku c'est un prétendu prophète c'est un faux prophète. Vidéo au Asali alobi Matthieu 24. Ceux qui ont vu Matthieu 24, Mbuku ne connaît même pas les Écritures. Il ne maîtrise même pas les Écritures. Matthieu 24, elobi na verset 3 et puis 3 questions. Balobeli construction à temple. Oh atikala côté ate. Or Emmanuel Dodi azoko révélé la fête des tabernacles. Prophète Emmanuel de Tangoye a révélé que batupo na babika il faut bonne nouvelle. Mbuku akekotanga Matthieu 24 ba faux prophète mais prétendu
Prophète Mboukou, avant comme dans Matthieu 24, répondre biso à 3 questions en Matthieu 24, 3. Quand est-ce que ces choses viendront? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Emmanuel Mboukou, tu es incapable de répondre à 3 questions en 24, 3. Ndena memio na Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Na église gloire de Christ, ote aka bonne nouvelle nini parce que oyebi yangote. Mutu ayene bonne nouvelle, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Mboukou tanga Naoum chapitre 1 verset 15. Ezali Emmanuel Dodi o tanga ka oyeba kato fingi par ignorance. Koleke la prophète Emmanuel Dodi. Ézéchias Mboukou, prétendu prophète par ignorance. Ozali Mouto, Ozali au service de l'ennemi. Pourquoi? Les faux prophètes travaillent pour l'ennemi. Le vrai prophète Azalakase Moko. Akoko Zalami Balete. Yango Oye au service de l'ennemi pour détruire l'œuvre de Dieu. Ozali Moussali Nanzambete. Quand le prophète Emmanuel Dod arrive, Azali messager d'une bonne nouvelle qui publie les saluts. Ézéchias Mboukou Tanga, Ephésiens 1, 12 à 14. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui étions les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Les messages de vérité ayant collecté là, Emmanuel donne aux Finga, et aux Pesabatu salut, et aux Pesabatu délivrance, et aux Pesabatu bénédiction. En église, nous avons côté en commençant par Yomoko, nous comprenons les œuvres dans les médias. Vous n'êtes ni sauvé, ni délivré, ni béni. Ni sauvé, ni délivré, ni béni. Pasteur Gédéon, oui, c'est que. Oui, c'est quelqu'un qu'on a. La preuve en est que au Monatala, Biloko Azoloba, il y a l'amalgame. Biloko Azoloba, il ne maîtrise rien. Même à verser en Wazope, ça va zotine la négotine de la yé. C'est que c'est quelqu'un qu'on a envoyé par haine et jalousie pour critiquer Moussala, Yanzambo, Yazosala, que la prophète Emmanuel Dodi. Parce qu'il n'est même pas dans Akabi à prophète. Il n'est même pas dans le niveau à Bisso. Toko réduire même dans le niveau à Bana Bisso et Kodi, mais on se comparer dans le niveau à soi-disant prophète Ézéchias Mboukoute. C'est par ignorance et par haine. Et ce qu'on t'a dit à Zoloba, au monake, Moutoyo Azande na Kanda, et puis Azande na haine makasi parce que pendant ce temps, le véritable miracle. Même bango moko ye moko Mboukou Ézéchias ayebi yango mosali ya Nzambe ya solo oyo atikali na miracle authentique oyo azote ya salut oyo azo condamner péché azolongola même péché bilamba même azo condamner bango moko ba pasteur na ba prophète alokuta qui sont dans les péchés. C'est le prophète Emmanuel Dodi. Omona ndeme na kanda na bango yango wana ndenge nini kaka mutu moko Nzamba ko utiliser ye na mitindo ya boye. Comment seulement lui que Dieu l'utilise avec les miracles, batu bazolanda ye azana succès, il bouge l'humanité. Nde kanda na parce que bandimi na bango ba église na bango ekomi vide. Ba église na bino ekauki, batu ba découvrir vérité ye na prophète Emmanuel Dodi. C'est ce qui fait que bozal susu na batute les gens ne vous font plus confiance. Boane loko akopé sabatute. Boane loko moko te. Yango esali ke bandimi baki mabaye pa prophète Emmanuel Dodi. Parce que c'est lui l'homme du temps, l'homme du moment. Abaki sipe boalobi ke garçon qui tamboana. Aleka na ba chaîne YouTube. Alobi Ken. Alobi azo sombela ye ba voiture. Est-ce que ressemble la païen voiture? Parce que prophète ye asunga kaka asunga batu neni. Yokana répondre. Eza d'abord ndenge zawana aza d'abord na haine na motema mabe. Parce que mosali ya Nzambe ya solo, il faut atambola kana ba œuvre. Amen. Un véritable prophète, il doit marcher avec les bonnes œuvres parce qu'il incarne la miséricorde. Amen. Et parmi les bonnes œuvres, prophète Emmanuel Dodaye na yango azo sunga na babola, na ba riche, na ba pauvre, na ba oyo non baza ba païen. La preuve en est que tala ba vidéo na biso nyonso. Alanda akomona koma ba œuvre ya prophète Emmanuel Dodi akenda kotala papa Kabachi. Papa Kabachi n'était pas affranchi, mais ayembela Nzambe asabano sambe na bisote, mais ayoki kaka sango ke papa Kabachi azobela
ANC esali nini ebwakisi ye prophète alongo alanda papa Kabacha ake kotalisa misala nini ya bolingo parce que un véritable prophète batala kena nini na misala ya nini ya bolingo. Prophète Emmanuel Dodi akenda kotala papa Kelani oyo azali patriarche papa Kelani Mpata oyo aza patriarche ya ba église de réveil omona c'est un grand omona akenda kotala papa Kelani akei ko rendre ba honneur avec ba bien ba don akenda kopesa papa Kelani alongwe wana tala no misala prophète Emmanuel Dodi yo soi-disant prophète prophète nani Ezekias Mbuku tala no kombo wa mutu Ezekias Mbuku ata yo moko omona prophète Emmanuel Dodi akendaki kotala Deniles tango akufelaki yaya na ye omona akendaki kotala ye akei apesi ye na don na ye même Deniles ye moko alobela yango ke na basali ya Nzambe nyonso bango nyonso basali nini batika ye mais mutoyo ayaki honorer mémoire même ya Moïse atali apesi na participation na ye c'est le prophète Emmanuel Dodi. Le prophète Emmanuel Dodi asukeli wana te bana bitike na mama Koko bo balancele ye ba image wana tosengi na régie a balancé bana bitike ya mama Koko na orphelinat mama Koko na Kimbondo bazo vivre grâce à ma bonnes œuvres. Amen. Il y a prophète Emmanuel Dodi. Est-ce que bana wana est-ce que batunyo swana tokolo bake baza ba franchi prophète Emmanuel Dodi akenda kotala bana wana 4 fois par an après chaque trimestre. Et azo pesa na intérêt mon côté ya koloba ke ndenge azo pesa bango azo luka retour koye pana non apesi asali nini ya bosani azo sala nde les bonnes œuvres pour Dieu. Tout nano prophète Ezekias Mbuku wana. Quelles sont les bonnes œuvres oye atali sabatu? Si réellement za prophète ya solo. Alobi ayeko dénoncer. Mais ako dénoncer misala malamu ba dénoncer monte. Ana liboma. Tika na yebisa yo azana pathologie des questions oases babengi yango maladie des questions oases. Mais c'est médecine. Oui, je suis un corps médical. Ah, ok. La salle médecine, je suis spécialiste en santé publique. Donc, Ndeko, Ezekias Mbuku, atanga na Bible, akomona ke bazolobela, azana problème à pathologie des questions oases. C'est-à-dire quoi? Okoyako dénoncer les bonnes œuvres. Est-ce que va donner ça comme ça malamu? Ou bien bayaka ndeko sala nini kokumi sande les bonnes œuvres. Le prophète Emmanuel Dodi il fait les bonnes œuvres. De la même manière azo sala ngo na ba païen, de la même manière azo sala ngo na banani, na ba chrétien, azo kakolaté. C'est ce qui prouve que il est le vrai prophète. Même kene piana ezande motema mabe et na ene azana yango depuis abandi kosalela Nzambe mutu moko akabela mutuka azate nde ene komona prophète ya motema malamu boye azate na mokiloko la prophète Emmanuel Dodi alobi ken piana comme agent publicitaire non ken piana yebi ken piana te ken piana wa zolobela eza ken piana ya kala ken piana soka zolobela misala ya prophète Emmanuel Dodi parce que premièrement prophète Emmanuel Dodi alongoli ken piana na mokili amen ken piana il est affranchi amen. Il a crié dans ses messages il a été baptisé ngayo na yoko répondre yo nde nga na baptiza ken piana abali pe abali na église oyo mariage na ele ka na ebite soko ozalaka na mokili oyo bozala na mokili ote je pense qu'il y a un problème pe ya mutu na yo et ça va bien alobi ya za na force prof Joël na kulanda prophète hein prétendu prophète prétendu prophète alobi que mutu lokola garçon wana nga nazo insister garçon wana ya kitambo est-ce que mutu ya abika akoki kobenga bato ba garçon ba papa ba responsable nde mwana d'abord ils ont un problème d'éducation na ba bonne manière ils ont relevé na ba propos wana et Bible lobi que notre douceur soit toujours accompagnée de grâce ba parole à l'accompagner na bolingo kolandela prétendu prophète en ligne des circonstances azali mutu oyo azali suscité à dessein pour combattre l'œuvre de Dieu ayeko dénoncer misala mabe non ayeko dénoncer misala mabe te alobi prophète prétendu prophète Mbuku alobi culte de personnalité mais azana ignorance tango balobaka la loi de Moïse est-ce que Moïse a ça la loi
Nakati na synagogue, on lit Moïse. C'est la loi que Dieu a donnée par les canaux de Moïse. Quand on dit Dodi, mais beaucoup ne connaît pas Dieu. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Fils n'est révélé qu'à Père. Fils, c'est le Christ. Le Père, c'est Jésus-Christ. Beaucoup a habité dans la vidéo. Azoloba Jésus, Azoloba Christ, Azoloba Jésus-Christ. Tout comme Alobi, le tout-puissant. Donc, ayebi atamba qualificatif. Nous ne faisons pas les cultes de personnalité, non. Nous sommes en train de reconnaître l'œuvre que Dieu a accomplie en 7 ans. C'est pour cela que Jean-Pierre Pipina pouvait dire Zambe Adodi Abikisinga. Ok, moi avant mingi parce que quand on a penanga qui na tuna bino na lobby Pipina wana to pesi mbote sika azali ye aya alobake abika na kombo ya Emmanuel Dodi. Maman Sophia ngana lingi na banda na Pipina ngonde. Pipina po yonde oyambaka bato kotsaka bato. Bandeko basali na batu nyonso baolanda biso bolanda biso na bokebi botika haine botika jalousie parce que ezosala pasi na ba oyo bazwi loboko ya Nzambe kolekela mosakoli Emmanuel Dodi pe ba oyo bazana na ba pasi botika hotelemisa pe bokotelemisa mote. Maman Sophia basali baza na bayebi procédure ya awa ndeleka po yo Ezekias nga bon prophète ou pasteur na yebite basali ba uti ko définir ango ayebi ndenge biso to fonctionner kawate parce que nga moko na lobi nga na yeba ki Nzambe te na ndimela kite na zwaki baptême te muto abetaka 7 ans muto atie likolo na ye na ministère le quoi prophète Emmanuel Dodi azate okondimela na malamu ozwi libatis bona Pipina basote ngai ne munazwa Pipina libanda Pipina abikate, babi abikate. Pipina aye awa n'a jamais été sauvé. Maman Sophia landanga imutune zepa na yo biyani pa na biso. Pipina azala kobela bango nyonso ba parce que yemo azoko se contredire. Andimi ke Pipina abelaki mais azalaki à l'agonité. Est-ce que ayebina ndenge Pipina ngo abelaki maladie ni Pipina abelaki maladie Pipina azaki nango nde botika Pipina lobaka ezaki maladie ona médecin lobai Pipina au vivre été azangi na ba cancer ya foie azana oyo azana toboyi kosala publicité oyo kopesa ineti valeur Pipina aye kolekela mondimi parce que prophète Emmanuel Dodi akenda koluka bate batu ba liaka verrier alekele pa mondimi musu ya ekobenga Ntomatosha azali mosali ya pembeni ya mosakoli ko a passer Gédéon lokola ancien Joël abengiye musala nzambe salami andimeli makamno se salami ezaki jour oyo ya kokutana na mosakoli ngai na ekozwa Pipina libanda parce que Pipina abando kotambola te Pipina azalai koloba te yango abanda kolata kaka masque baye na ye Toma ebisinga Pipina kokoka kotelema même 1 minute te de kazokoma lekisa imbala mo mosakoli ya bondela pona ye nde na ye nazwi Pipina na mwana na ye to kotiti na salle d'attente mosakoli na leki vers na sengi mosakoli azaki na musala abengi nga na ebisi Pipina ya kokoka kotelema ta 1 minute te bango batu bazolenga pona batu prophète alenga pona batu te batu bazoya verrier parce que bazokuta oyo Nzambe tata atie kati na ye babi aza musenzi ya diamant Pipina zaki mosenzi ya diamant mazaki na maladi est-ce que diamant ngo bando sala ngo lisusu outi poto bangoni maladi biki sa bae ko taxer Pipina monta moko oyo ba accompagner kaka akufa tangu Pipina ya koti mosakoli ya bondeli pona ye libozo yo kaka abondeli pona ye Pipina bimi deuxième jour a Pipina aye ko ya ezakutu mosakoli te ba franchi nyonso bazali libanda ndeto telemi komona Pipina changement o esalami jour Pipina ye na deuxième jour Pipina ye ko ya vraiment il faut boza muter mabe faut boza muter mabe po bolinga donc bino bolinga ba congolais ba kufa lokola ba congolais moko azobikisa bango nde komi eloko ezokamisa ngande yango donc balinga musenzi akufa parce que musenzi wana mama Sophia musenzi wana ba pasteur ebele na sina Ezekias wana musenzi azobela babengi ye aya kobikisa musenzi
oyebi kazo ebisa pesa ngai lopango na yo moko ya mo fleri ponga na kobondela pona yo. Mais prophète Emmanuel Dodi asenga pipina ata 100 francs te. Abikisa pipina ya ofele parce que azu ya ofele bazo tala biso nde bazawana. So ibo mandi ko continue to tanga ba kombo na bino. Ndenge bosenga ka batu mbongo bosenga ba lupango bosenga pipina lupango wa mo fleri. Pipina boiti ba eko bikise gratuitement. Vraiment ata ena ata jalousie ata do balinga pipina kufa. Merci mingi mama Sophie. Merci nazongena no prof Joël. Prof Joël balobi pipina abikate. Aza passe aza sauveté. Pipina simba bakisi. Pipina bo préparer qui est bo bongisi ya ko témoigner asa ba faux témoignage. Na répondre na Ézéchias Mbuku avec Marc 16 verset 15 à 16. Ézéchias Mbuku, vous n'êtes pas sauvé. Pipina est sauvé. Pourquoi? Ézéchias Mbuku nan oyoka bonne nouvelle te. Par contre, Jean-Pierre Pipina, avant de témoigner, a eu une bonne nouvelle. Amen. Ézéchias Mbuku, tu as mal cru. Jean-Pierre Pipina a dit une belle confession de foi. Comment vous êtes devenu enfant de Dieu, Ézéchias Mbuku? Mais Jean-Pierre Pipina, avant de témoigner, a une belle confession de foi. Il a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus. Il a crié dans son cœur. Avant Pipina a témoigné, Pipina s'est fait baptiser selon le modèle révélé. Ézéchias Mbuku, vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez été mal baptisé. Pipina a été correctement baptisé, il a écouté la bonne nouvelle, il a bien cru. Jean-Pierre Pipina est bel et bien devenu enfant de Dieu parce qu'il a écouté la bonne nouvelle, il a bien cru, il s'est fait baptiser selon Marc 16, 15 à 16. Jean-Pierre Pipina est sauvé. Jean-Pierre Pipina est ignorance. Ézéchias Mbuku, Batunyo Sobasala Diama Basimba Kakiste, pour ton information, vous allez ignorant. Ezali te muto asali diama nyoso la kakisite ezali ignorance na bassesse mais soki mutu akeko benga batu nyoso basala diama te batakisi ezali message ya haine ya ignorance na ya méchanceté mais kaka makambo ya Pipina wana mama si réellement ye wana eza azande na haine na motema mabe parce que alingaki Pipina bikate parce que musala Yesu ayaki kosala le Seigneur Jésus dit ayaki pona bato baza en bonne santé. Le Seigneur Jésus est venu pour les malades. Amen. Emmanuel Dodi est venu aussi pour les gens qui sont malades. Mais comme on a le lot Pipina aya azwana asamona même Pipina akota na église moko boye asambela ta ko sambela. Soki lelo amoni Pipina telemi atatola ayebi seke le prophète Emmanuel Dodi asali na via Pipina te akangambanga kaka Pipina ye moko nde aza témoin ya musala ya nzambo esalami na vie na ye et pousser Pipina abomba bolamu wana ta ya kotatola miracle wana. Oui. Pipina za bomoy akoya mais siko oya Patrick Aleka, pour biso toza magazine toza magazine c'est fait maman toza magazine c'est fait to leka to loba likambo ya Patrick ngande na yambaki aloba ka bika po yesiko akufi moye to loba teke to bengise na plateau lisusu aleka na ba preuve mais akufi yango ya bengi alobi prophète messager Emmanuel Dodi aza le escroc po alobi ke akufi siko bobo yebisa biso. Pour Pipina ya koya ye moko. Mais bino sko sa biso comment ça fait-il que mutoye pas le prophète messager Emmanuel Dodi abiki nasimake avimbi dibo. Nasimake akufi. Ezaki ndeni to sukaka na po to kozongela ye deuxième partie. C'est simple. Au soi-disant prophète Mbuku Ézéchias, il ne maîtrise ni même pas les écritures. Si réellement a maîtrisé qui même ba écriture, ainga koloba biloko anate. C'est que ça sous-entend qu'il ne maîtrise pas même pas les écritures. Tout le monde a parole te écriture à maîtriser en gros. Stocké na mukanda ya Matthieu, na Matthieu soko tangi na Matthieu, Bible zoloba Yesu alobi soki milimo mabe ebimikati na mutu. Molimo wana akendaka azongaka. Soki ayeko kuta ndako wana, c'est-à-dire via mutu. Eza ornete, eza bien entretenu te, salite ezali. Bible lobi molimo mabe wana okende kobenga.
7 démons plus méchants que lui. Bakoya ko sala nini, bakoya ko kota na vie ya mutu wana. Et le Seigneur Jésus a lobi état ya mutu e comme plus pire que ndenge zalaki ya liboso. Ça veut dire quoi? Bako sambela mutu lelo asali nini abiki a témoigner na miracle. Mais soki ami bateli na nzela ya sainteté te ya kobanga nzambe te soki azongeli mokili. Asali mabe azongeli masumu milimo kosala nini ekozonga kati na ye ye moko abebisi délivrance na guérison na ye na biso ke ye Patrick ye moko abebisi délivrance et il faut yeba mama Sophie loko ya mibale oyo ndeko mbuku ayebi yango te tango ndeko wana alekaki na église ya prophète asambeleli abiki aye kotémoigner na bapreuve après wana il avait voyagé azalaki mondimi awa te. Il était de passage. Basambeleli abiki a témoigné et puis il avait voyagé à Kendaki soki na ba États-Unis soki na ba Texas soki wa tango ake kuna ne ake kobela. Azala isusu na biso te ko ake kobela to ebite pendant ce temps là Kendaki kuna akotaki na nini akutanaki na nini ase comportaki ndenge nini pour que aya osali ni aya kobela et puis maladie wana notez bien peut-être ndeko oyo ayebite maladie oyo soi-disant abela ki wana ememaki soki na liwa ezalaki maladie a témoignaki te donc il se contredit maladie oyo a témoignaki ne oyo abikaki kolekela prophète Emmanuel Dodi point barre akendaki kuna akendaki azali na contact na biso te et puis maladie oyo ebomi eza yango te oyo a témoignaki il faut ko séparer biloko mibale. OK d'accord oui azana N place wana penza Patrick Magnon et puis misato la mort est naturelle. Ce n'est pas dire que basambeli nga lelo na témoigner nde na kozala immortel na kufaka te na oki kokufa ta na accident. Ah oui, na kozala ke naza mondimi na témoigner que j'avais vu les miracles et puis j'avais témoigné la main de Dieu na okokufa peut-être ata na fièvre na okokufa na accident na okokufa na mort moko naturel. Cela ne veut pas dire que miracle na témoigner que ezalaki ya lokuta faux. Deuxième partie pour tokomi vraiment kochité nalingi na tuna kaka mama aimé question moko mama aimé to mona kitangu Patrick Magnon akufi ndeko na biso oyo to yabaki to lingaki to vandaki ne pendant quelques temps na biso awa bato bakomaki ko finga ye mingi na dernière minute bato bakomaki ko chola ye esalaki yoni. Merci mini Maman Sophia nazongika na réponse ya passé Tiamala musala awa isalamaki mais Patrick Magnon nga personnellement na bandaki kusolola na ye kusolana Patrick takwatiki biso akomi en bonne santé abiki azongi mobali akomi kotambola parce que so azengi na maladie alinga kineta obi voyage à Patrick kenda mundambo baka tsate ke Patrick akene na njili azi avion akeye et que nous sommes Brazzaville, Gabon, Angola, Nini, Italie, Manzela, Mexique. C'est que ayebi pe dossier ngo bienté. Yango na lobby tozala na a touché mémoire na ye. Il était l'un de notre. Liwa ya Patrick ça na ba problème ebelé na niveau ya famille na ye. Yo pour soi-disant prophète ozamuté mamabe, ozandoki. Parce que ce qu'on a qui na moi bo moto wana wa gotanga komba Patrick te parce que biso ne soto zongi na boy na ba net utala makambo ya Patrick mais ape manakimia totika ngola lelo to si première partie to kozonga la deuxième partie parce que lelo sandali na lobinyo sauté sandali na lobi azana ba preuve to kozongela pipina pe azana nzela koya to kozongela mais liloba ya suka ona sengi prof ayebisa batu nyonso tu oyo basala prophète messager confiance oyo babika na nzela na ye liloba suka ya muke olobi muke pasteur je dois pas lobi kaka muke po tokomi na suka émission na biso yo loba muke po tikele malo ba peut-être bayokaki yango mitema na bango est dérangé bamoni ke ba se décourager oyebisi bango nini. C'est simple bandeko nyonso oyo bozolanda magazine c'est fait bozalaka connecté na chaîne ya prophète Emmanuel Dodi TV officiel bozala décourager ata mukete Bible lobi na 2 Chroniques 20:20 2 Chroniques 20:20 croyez en Dieu vous serez affermis mais croyez dans les prophètes vous réussirez. Croyez dans les prophètes parce que les prophètes azo incarné Nzambe
munene kati na ye. Boye bake le prophète Emmanuel Dodi, vous ne serez jamais déçus avec lui. Il est le véritable homme de Dieu. Oyo mokili mezo tatola. Donc ce n'est plus même ya ko démontrer. Boye bake même du temps de Jésus, babenga même Jésus nini Belzébul. Balobi azo sala miracle ya Belzébul bona bona boye. Boye bake mosali ya Nzambe ya solo Nzamba tindi, ba oyo ba faux ba kolinga ko sala nini ko telema po ba ya ko contester. Oyo azali le vrai, mais oyo loko ko kata tembeza nini misala, parce que le Seigneur Jésus alobi on reconnaîtra un arbre, un bon arbre par ses nini, par ses fruits. Soki mosakoli Emmanuel Dodi aza mosali ya Nzambe ya solo, misala na ye, mbuma na ye, ezomonana, pezo tato na mokili mobimba. Batu nyonso bo continue ko faire confiance prophète Emmanuel Dodi na mikolo ya bamangoma nyonso ane ko kangama. Batu nyonso bakobima na ba église wana parce que il est l'homme le plus suivi mokili mobimba. Moyen bo arrêter même bandimi na ba église na bino ezate balana prophète Emmanuel Dodi même na ba chombo. Oko bloqué ye boye mais à place à kolanda prophète Emmanuel Dodi même la chambre na ye yo kozalate prophète Ezekiel Mbuku. Comment c'est que il est l'homme de temps ba église yo sozobuka no profit ya message ya vérité oyo prophète Emmanuel Dodi azana yango c'est fait. Soyez bénis boza la connecter na fête grande fête à tabernacle bola mo tabernacle la dabino. Merci Mbuku Ezekias yaka kobongola motema na église universelle des affranchis. Prophète Emmanuel Dodi bako continuer ko landa ye ko pambola misala zo ko sala pour 4 raisons. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 Ezekias Mbuku. Biloko 4 yo za nangote. Mais batu bako continuer ko landa les messagers Emmanuel parce que bako vivre profondeur na yango. 1 révélation. Mbuku depuis au botamati au kufa au ko révéler le côté. L'Emmanuel Dodi va continuer à révéler tous les mystères. Yango batu bako continuer ko landa magazine c'est fait parce que il va continuer à révéler. 1 Corinthiens 4 6 Mbuku c'est fait qu'on continue parce que Emmanuel Dodi a eu comme ma connaissance. Mboukou osa ignorant pendant ma génération n'y sorti au bakoya simanayo bozali na katia ignorance. Quand le prophète Emmanuel Dodi arrive a eu révéler biso la vraie connaissance. 3 Mboukou osali prophète était okoye ko pesa batu prophétie. Celui qui est habilité à apporter la prophétie, c'est celui devant qui les esprits sont soumis. C'est le prophète majeur Emmanuel Dodi. 4 doctrine. Mbuku batu bako kolandote église gloire de Jésus-Christ fait kangama parce que za na doctrine te bandimi no batu na doctrine na yo oyebi doctrine na yo te. Emmanuel Dodi bako continuer kolanda ye parce que a na doctrine ya sika oya kala oyo te ya kate doctrine c'est fait qu'on continue à cause ya doctrine c'est fait qu'on continue Tosuki awa c'est fait qu'on continue. Ciao. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Zana yo yo yo. Asifiwe. 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 C'est fait.